Bandeko babolingo mbote mingi na bino na ebike boza ebele bozo zela émission na bino lolaka la mwasi. Lolaka la mwasi ya lelo tokolo babongo makambo etali statut ya bana oyo babotami mingi na couple oyo ezali mix. Parce que mikolo oyo na mboka na biso mwa mikakatano ezali entre bandeko na biso bakasayen na bandeko na biso bakatange. Mais biso toko epengle mingi kote oyo etali bana oyo bazobotama na kati ya union wana. Pamba te na mboka na biso tolingaka bomoko, tolingaka bolingo, tolingaka bosangani. Bokabwani ezalaka mpona bakongole te. Yango tosepelaki na lolaka ya mwasi ya lelo tolobela lisolo wana. Mena lisolo nga lelo nazanga moko te, naza bongo na maman Thérèse obino boyebi. Obo sepelaka kolanda mingi, obo sepelaka koyoka mingi, mama Thérèse mbote mingi. Mbote mama deo. Nakanisi azali moto yo boyebi, kutu soka lekite botuna kangai. Me mikolo mama Thérèse alekite pona nini. Yangwana omoni mbala mingi na zongaka nabi mama Thérèse yaka po ete batali ebele balukaka yo. Merci mama pona kondima ko participer na émission na biso ya lelo. Mama, likambo ezali awa ezali likambo oyo ya conflit ezoleka na kati ya bandeko na biso bakasanye na bakatange. Mais na kati ya conflit wana likambo ezali eza nini? Kasayen azobala katange comme katange pe azobala kasayen. Sikoyo bana wana bazobotama na kati ya ba union wana. Soki conflit ezo continue kozala. Sikoyo bana wana sor na bango eza nini? Baza bakatange, baza bakasayen, bakoke na kasai te, bakoke na katanga te, ekozala ndenge nini? Liloba mboka yo. Merci beaucoup mama Deo, ndenge opesinga liloba. Lero lobi ke conflit entre kasayen na katange. Excusez nga na yebisa yoke, pona ngai conflit ezate. Ndenge bazoloba conflit tribal, conflit provincial, conflit ezate. Pona ngai ezali manipulation. Yo zoko loba ke les enfants mixtes, kasayen, katange mixte ya nini? Enfant mixte ou mariage mixte, c'est entre des races différentes. Mais biso, ezala kasayen, ezala katange, ezala mukongo, ezala mungaila, tout ça va congolais. Donc mariage mixte ezate. Bon, ça la attention, ya ko utiliser ba mo oyo et comme ma biso na balkanisation. E bandaka boy. Mama Deo e bandaka boy. Na yebisi yoke pona ngai conflit entre kasayen et katange eza conflicté ezali manipulation pona ni na lobi ndenge wana parce que tozo komona na bilili likambo oyo ebandi lelo te oya exode ba mususu bazotambola makolo bazoko traverser bamboka bazoko wolola bango batu net bamboka bazoko traverser bazoko mituna bato bauti wapi bake wapi sans identification, makambo oyo ya désordre ya mboka e bandaka boy. Parce que moi je me dis, oyo bazoko tambola na makolo. Ba mususu tomoni bango na kati ya train, ba matiti na train. Bango nyonso bazokende katanga. Quelque part je commence à me poser la question, quel est le problème que nous avons dans ce pays? Na komi komituna, est-ce que na Kasai il y a une autorité? Est-ce que na Congo na niveau central, tozana autorité? Comment on peut permettre
que toute une province est longwa na province na ye d'origine, a ça la exode na province voisine, sans préparation. Mama deyo, oyo likambo tozoko aborde awa, tozomo nango muke, mais tokoya ko vivre ba conséquences sima, alors des conséquences graves, soki to gérer likambo oyo bien te. Parce que ti exode wana ezo salama, l'État congolais azotala. Yo kuto osuki na koloba ke ba conflit tout ça, mais na tanga ki na quelque part o ba yebisenga ke 600 policiers armés sans autorisation ba wuti Kasai ba ke Lubumbashi. Ils se sont déplacés pour Katanga. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Ça, ce sont des faits graves. Quelque part, je commence à me poser des questions. Qu'est-ce qui se prépare? Et Bandakaboui. Mais manipulation wana ezo uta wapi? Moi, je me dis, je ne sais pas confirmer, mais si le pouvoir central ou provincial ne peut pas prendre des mesures pour arrêter exode massif Yandengwana, c'est-à-dire qu'il est complice, il prépare quelque chose. Parce que je me dis, même état bazokende na Katangango, ata même eza paradis, mais ça se prépare. Le paradis à Congo eza na Katanga. D'après Bango. Hein? D'après Bango. Donc, kuna na Katanga bazokende. Batongi bakan, batongi bandaku, ba société oyo nyonso oyo koyamba province mobimba. Eza kuna, donc siko na Katanga. Ba chômeur bazate. Donc batu nyonso basalaka po ba yamba toute une province. Tout se prépare. Même taille comme paradis. Mes chers amis, na bato bako yamba bino, il faut batiquer. Batuna, qu'est-ce qui se passe? Même kaka awa, omona kabakuluna. Okomona tozana matete na lemba. Un jour, bona mukaboye, tous les jeunes Yalemba décident d'envahir ma tête. Nous sommes à Kinshasa. Présence kaka oezalakake bakuluna ya matete ba se déverser na lemba. Omona kabitumbate. Mais donc ça c'était un exemple kaka na pesio. Je n'encourage pas, nous sommes dans un pays, nous tous nous sommes frères, tout le monde est libre. Yakolongwa epai na ye, bon, je ne peux pas aussi dire que epai na ye, et Sikazali a s'installé partout. Mais pas nandengo ezoko salama. Biso to koli na mboka. Naza na mboka nanga Katayanga. Un jour on se lève, village voisin se décide de venir s'installer chez nous. Sambaye bisabiso. Mais on va se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, l'herbe s'est déversée et pas n'abison. Oza Congolais, aucun ouvre la place sur Ilingi, puisque Nambo Canabiso et Pexamite. Papa, mais toute une province, c'était. Bakoki kokende na bango province. Ce qui peut balobi que Bakanga province ya Kasai, pour que tout le monde aille vivre là-bas. Mais il y a une préparation. Quelque part, je me dis, on expose bateau bazo sala exode. Parce qu'il n'y a pas de maison. Il n'y a pas de camp. Donc déjà, accueil, c'est un problème. Donc, ils vont s'exposer à la belle étoile. Mboula ezali, ba toilette ezate, ba installation sanitaire ngaloba ezate, misala pe ezate, mbongo pe ezate. Parce que même si il faut pas engager bango. Mais c'est toute une procédure pour pas engager yo. Dans l'entretemps, ils vont commencer à vivre comment? Bako fanda wapi? Bakolia nini? En cas ya maladie, bako se soigner ndenge nini? Là, nous devons nous poser des questions. Je peux comprendre que même écoutez, dans toutes les provinces, je ne dis pas que c'est seulement les Kasaï qui reçoivent les ressortissants des autres provinces. Je suis du Congo central.
Mais il y a des endroits où les autochtones n'existent plus, ne sont plus là. Parce que tous ceux qui quittent, par exemple, dans les autres provinces, qui se déversent à Kinshasa, ils vont où? C'est dans le Congo central. C'est dans le Congo central. Nous, excusez-moi de te dire, presque espace où il y a colonne et les sous-soutés. Ceux qui sont riches sont en train de tout acheter. Hein? Mais, au moins que même, eza sikoyo, batu ba se déplacer, nini. Mais, oye comme un scandale. Na mona ki train, ute soki nini wana, ba mususu, na Kasai, ba mususu na kati, ba mususu ba likolo ya train. Donc, talana nou ba wagon ya ba train wana. Et tondi batu. La question que je me posais, rien que pour ces gens qui se font de l'exode, ils vont habiter où? Au Katanga, Mamadeo. Ils vont habiter où? Ils vont loger où? Ils vont manger quoi? Même s'ils ont des frères dans les Katanga, ils ne vont quand même pas recevoir en un seul jour 5-10 personnes. Ça va déstabiliser le foyer. Et surtout ceux qui moutouana, oyo bakuti azaka tangeze mama. Et puis, tu as ça la paix accent trop. Depuis un certain temps, tu as s'identifier Katangeze, Muluba, Mukongo, Baswahili. Mais Kalezala Katesiko et Utiwapi. Ah, mais esprit à balkanisation. L'infiltration. Et Koti. Infiltration et Koti. Donc, petit à petit, bazoko salabiso lavage de cerveau. Et comme un lavage de cerveau. Donc, les ennemis de la paix, ce sont stratèges. On nous amène à une guerre civile. Tout comme une guerre civile, ndenge ozolo bakatange na banani. Babandi kobomana, bakufi, yekozala sikoyo, Congo central na bato bandundu, créer ba situation ya ndenge wana ekozala bangala soki na banani na bato kisangani babandi disons vouloir créer des conflits entre communautés et puis comme nous sommes exposés, elle va déclarer que les Congolais ne peuvent plus vivre ensemble, il faut tout diviser mbokango, ba Congo côté na bango, Bangala côté na bango, ba Swahili côté na bango, Baluba côté na bango. C'est ça qui va arriver. Le chef de l'État Kangi Mabokote. Nakata likambo o ye moto aliboso akei ko vanda kuna pona ko sangisa pona opesa maloba kitoko ya ko lakisa ke nakati ya mboka na biso to kabwana kate to zaka na bomo. Oui, c'est bien beau. Ça ce sont des propos. Oh wana eza ba discours. Mais il faut passer à la pratique. Moi, je voudrais savoir, l'air basali baba conférence nini wana, basali conférence ya bokabwanete, nous sommes des frères, nous devons rester ensemble. Mais le vrai problème. Instruction, mais le vrai problème, c'est le problème de survie. Mais si koyo, gouverneur wana, bangonde siko bazwa makambo wana en main, pour laver cerveau. Il y a la population na bango pour batika makambo wana ya discrimination entre ba tribu. Oyebi mama deo oyebi mboka na biso guerre zosilate po tolingi ko creuser likambute ko creuser likambundenge sengeli. Nous sommes toujours dans les mensonges. Nous sommes toujours dans la sournoiserie pour faire plaisir à un tel, pour faire plaisir à une communauté, pour faire plaisir à une autorité. Nous ne voulons pas aborder la vérité. Sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, il y a la vie. Je te dis, il y a la vie. Tout le monde peut vivre partout et manger chaque jour. Mais le problème que nous avons, c'est le problème de bonne gouvernance. Rien que problème kaka oya ba infrastructure. Ba meka kaka ko fongola banzela qui vont relier les provinces entre provinces. Bato bazo circuler librement. Accès ezali. To privilégier accès par avion parce que ça coûte trop cher.
Et ça, problème, il y a bonne gouvernance. Je vais bien. Batubake Koyoka. Oh, il faut vivre ensemble. Mais depuis toujours, nous avons toujours vécu ensemble. Yo moko olobia wake, tobalana. Yo koki kobala mutude. Maman deo. Mais mariage à Abisso en Afrique, ce n'est pas des individus, c'est des familles ou des communautés. Yo koki ko kende kondimaso ki boyoka na ezate katange akende ko bala kasaye babala na ibele. Ah, mais alors, c'est pour te dire qu'il n'y a pas conflit. C'est une manipulation. Comme babala na ibele, baboti bana, bana wana lelo oyo bakoli batangi bakilasi. Lobi bana na ifo basala. Bana na biso babimi na kacha ba union wana ya ba tribu oyo tribu mususu. Yango na lobi boye. Bana wana soit azana Kasai soit azana Katanga. Bakoki kozwa ba fonction moko public te. Akoki kokoma député te to na Kasai, akoki kokoma député te na Katanga. Mais bango ba Kasai na ba Katange baza ba patriarcat. Baza ba patriarcat yesa kutu neti biso te ke toza ba matriarcat. Donc soki mwana mobali baba na kobude bana wana ba kobude bango ndenge nini puisque bango mwana mobali o abotami eza mwana mobali soki aboti mwana wana eza côté ya mobali eza kutu neti biso ba matriarcat te. Donc ça c'est un faux problème. C'est un faux problème, madame. Balingi ba mema biso wapi? C'est ça que moi je veux savoir. Et puis, on est tombé trop bas, papa. 21e siècle. Mais je commence à pleurer Mobutu. Donc, il ne fût que cet acquis de Mobutu qui nous a réunis pendant 32 ans. Maman. Mutu moko congolais sika nyonso azali aza congolais azala mu Congo azala mu Swahili azala mu Luba. Alors effort nyonso on a sala pendant 32 ans to lingi to détruire ngo kaka lelo. Malgré que problème au ezalaka na ba 1992 si je ne me trompe pas avec Kyungu. Mais les gens tellement qu'ils avaient vécu ensemble et le kwana ekabola ki batute. Bazongaka Vanwana et Sila, et puis zongela lisusu. Na yumbi kuna bato babomana kiti. Na yumbi. Kaka makamba batribio bato babomana kuna ti. Mais likambo yumbi oyebi lisolongo te. Zela biso bato justice transition. Kaboloba ikezaka manipulation. Eza manipulation ko? Manipulation. Katanga. Mais les commanditaires, on les connaît. Les tireurs de ficelles sont là. Il y a des rapports, Madame Deo. Jour oyo, justice ko sala manamboko yo. Batunios, il y a des rapports. Oyo yumbo otange. Oui, mais kasi, moi, j'œuvre sur la justice transitionnelle. Oyebi batu wana poni bazoko empêcher justice transitionnelle et salamante. Mécanisme de justice transitionnelle ils ont retardé. Bako kanisa ke tikatole ki satan pour biso l'air to kozalate en fait bako sala justice transitionnelle wana te. Et to bako sala justice transitionnelle wana. Parce que j'ai l'air mécanisme de justice transitionnelle ko sala ma maman. Personne ne s'échappera. Toko exhumer ba rapport nyonso wana likambo yumbi ba tirer des ficelles ba yebani. Oyo makambo kwa ya Kasai wana. Zelakak, comment on a rapport avec Yako Bima? Qui sont derrière tout ça? Eko Yako Yebana. Eko Yebana, maman. On ne peut pas continuer à se moquer de tout. Bongo banani bako sala ndengwane. Awa na pesio exemple na landa qui je ne sais pas si c'est vrai mais ça peut être vrai. Est-ce que politicien oya lingi mboka nae akoki ko sala manipulation que est-ce que ba politicien na biso les politiciens ils considèrent le peuple. Ils voient leurs intérêts. Bientôt, ce sont les élections. Par tous les moyens, il faut gagner les élections. On ne sait pas maintenant ce qui se prépare derrière cet exode. Moi, je n'appelle même plus un exode. Il faut chercher un autre nom. Des jeunes gens qu'on largue comme ça pour aller vivre à la belle étoile, pour aller vivre de la mendicité. Exposer toute une jeunesse aux intempéries, il loge où?
Ils mangent quoi? Ils font quoi? Bon, ngai nazo raisonner, nazo mona on dirait Kasai Katanga, ba Kasayen banda kala ebele bazaka pe na Katanga. Veut dire ba o bazo ya ebele wana. Bazana bandeko na bango ba ko loger bango kuna. Mama. Pasi oyo eza na Katanga. Eza même pasi crise oyo eza na Katanga. Eza crise eza na ba province nyonso. Mutu moko akosa yo te. Katanga c'est pas un paradis. Siko bazo sopana kuna po anis paradis eza kuna te. Toko yebango. Eloko nini Mama deyo, lelo to ça les 5 hein. Eko yebana. Eko yebana. Parce que même si les gens peuvent se déplacer, mais pas de cette manière. Pas de ndenge to fandiawa. Batu bazo sala ba enquête bazali. Vérité ko yebana. Parce que je ne peux pas comprendre que toute une province se vide comme ça pour aller dans une autre province. Bazo vider province wana. Siko banani ba otika na province wana. Ah, ba rescapé banani bazaka ba vieux et puis abandonné. Alors ba oyo bazanga mabele. Bato wa mokili o bato wa Nzambi asala bazanga mabele. Il faut s'accaparer de ces terres. Oyo qui sont à la recherche des terres. Puisque biso toyeba na biso valeur ya mabelete. Alors ba nomades mususu oyo qui sont à la recherche des terres, ils vont s'accaparer de toutes ces terres. Et quand ils vont revenir, ils vont créer encore que babima na mabele na biso mais entre te ba ko brandir bango banini. Ba ko brandir ba certificat d'enregistrement que nous avons trouvé des territoires sans, comment d'ailleurs on appelle ça endroit, 100 mètres. 100 mètres. Biso to somba na biso, ba territoire 100 mètres. C'est ça qui va arriver. Alors, non, mon grand-père était, quoi, enterré ici, c'est le village, mais mon aussi à Somba. Alors, guerre et bandit. Guerre et bandit. Bobi manama bele na biso. Alors, ba oyo batambola ka mokili mobimba bazanga ba territoire ba kolobati nini comme ce sont des guerriers et ils se préparent. Allez, bato bandi ko bomana basilisi ba congolais. Ka maman Thérèse likambo yo surtout ya bana ezotambusa mutu. Bana nini oyo? Oh babimi na ba union. Oh, monsieur maman Deo. Moi je n'ai eu que 2 filles. Vina ngani yonso na botaka bana mibale. Ya basi. Les 2 filles babala batu ya Kasai. Ya Kananga. Ils ne se connaissaient pas. Donc j'ai des enfants Kasaïens. Je suis matriarcat. Bango baza patriarcat. L'air ba pesa kanga dot. Bana na banga baza banani. Bapeza yaka ko pesa nga dot babala mwana nanga. Bana o bazoko bota makuna baza banani. Makasaïen. Alors. Po baza un système patriarcat. Voilà. Baza bakasaïen. Donc siko ndenge baza bakasaïen. Papa na bango aza bakasaïen, aza susu na droit na ba Congote. Même cette osaba matriarcat. Donc moi je trouve maman Adeo que nous devons pousser maintenant la règle. Donc nous sommes en train de tomber trop bas. Tozo komi kiti ça na niveau que Congolais a bongo ezali susute. Maman Thérèse, c'est trop bas. Maman Thérèse, ozomona teke soi-disant manipulation, soi-disant koluka kokabola batu po ko déstabiliser bango tout ça. Est-ce que tozo comme faible te? Na l'air tozo comme faible. To pesi batu sur couloir. J'ai été à Mitori. Je suis à Bunia. Église ya mutu ya Emma lendo akoki kokota te. Église ya lendu Emma akoki kokota te. Déjà na niveau spirituel. Bozoke ndiko sambela Nzambe mais bozana bokabwani. Tala niveau oya ene tokomi nango. Tala niveau oyo
bamemaka bato ya Yumbi qui vivaient ensemble. Est-ce que depuis que le Congo est Congo, toi tu avais entendu parler de Yumbi? C'est quand il y a eu des atrocités. Théo Yumbi babandeni, des communautés s'entretuent. Je ne vais pas aller en profondeur. L'air likambo ya Kasai, na bakatange e bandaki, na ba adefe kiungu. Je ne vais pas revenir en arrière. Mais c'était toujours avec des fins politiciennes. Et bandeko banda lisusu. Balingi batu bakufa, batu ba s'entretiller, allez, puisque ba pouvoir ya Congolais ezalaka ya makila, bango ba sepelaka soki bakota balonge nini, l'air bazomela makila wana ya ba Congolais. Ne ba pouvoir na bango ezomata. Yango na tuni mutuna na ngai. Hein? Congolais akoki kofungola misu te na mayele te ke non. Bato yo bazoya kokotisa biso ba manipulation ba makambo ebele to kota na conflit bazo luka ko déstabiliser biso. Bakoki kofungola mayele bongo te. Congolais azalaka susu na taille ya kokanisa te. Batia ye na niveau tellement pauvre que ce qu'on a la raisonnement même il y a Congolais na télévision qui se dit intellectuel ou que de ou comme que le atanga wapi o ya vivaka na commune nini o ya vivaka na millier nini. Donc niveau oyo Congolais oya spécialité auto commune ngo et sali que toza susu na temps ya ko sala discernement te. Il y a ça les parts donc et loko nyonso o eto komi komona est-ce que bana bakolia na luka nano eloko o na kolesa bana nanga na luka oyo eloko na kofutila bana nanga minerval o mususu etalinga ite niveau o eto komi nango mama niveau ya komi kitisa niveau donc il y a nullité ni donc les Congolais est tombé tellement bas. Namokolo ya lelo, est-ce que vraiment on peut parler de conflits katange kasayen? Siko okeko kwe ya kutu na bana. Les enfants ici, l'union ya ba tribu wana miba. Ya ba tribu. Eza kutu tribute eza ba province. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Moi je trouve ça trop bas. Trop bas. Est-ce que yo lobi ke président kende kuna basali ba concertation basali ba conférence tonini solution nini o basali? Est-ce que ba encourager ba jeune kasaye o basali exode bazonga na mboka ba pesa bango? Je ne peux pas dire que misala, mais on peut mettre tout un projet en place pour encadrer jeunesse wana bozonga. Vedi bao bazo ki makasa iwana koya na Katanga. Vedi kuna passe le ki mingi yango bazo kanisa ke to changer province na promesse na baza bien peut-être kuna ko se retrouver. Makamuna yebisio c'est un problème de bonne gouvernance. Passe ça partout. Yo lobi Kasai. Passe le ki. Tu as été dans le Kivu. Maman, tu as été dans le Kivu. Pour la population d'Ainine bazo souffrir. Kuna kutu banda makambo kamu inasabu. Guerre si là. Mais il faut aller dans le Kivu où il y a des groupes armés incontrôlés. Vini no wana bazoko vivre. Mais bako kende wapi? Bafani na bango kaka. La question que je me pose. Oya zo pesa bango na mbongo oyo bazoko matela bango na ba train wana. Na basaki. Po mutu moko ayebisa ki bangai ke bazana bambongo. Mbo. Je vous en a preuve. C'est ça. Nambongo solo. Et bongo bazimbongo ko foutre la très wapi. Très atalo loko l'avion te. OK. Train eza na moi prix assez avion eza li. Passe eza partout. Na yebisio, je te donne l'exemple du Kivu. Dans les fins fonds du Kivu. Oh, maman. Donc dans certains milieux la population est redevenue à l'âge de la pierre taillée. Donc, Banzela, Oyowana, qui reliait des villes, des centres, des provinces, tout ça, Maniema, Sud Kivu, tout ça, ça n'existe plus.
Maintenant, la population environnante qui vit dans ces milieux-là, il y a des enfants qui n'ont pas vu depuis qu'ils sont nés, qui n'ont jamais vu de véhicule. Ils ont 25 ans, 30 ans. Il y a avion qui ont minéré. Pour accéder à Bukavu, par exemple, il faut un avion. Et quel avion? Antonov. Dans situation combien de gens vont payer l'avion pour Bakoma Bukavu? Combien de gens? Maman, pas ça partout. Pas ça partout. Parmi les provinces les plus prospères, c'est le Congo central. Mais il faut aller voir. La population, la condition ni n'a pas vivre. Je n'ai plus reconnu, mais mon village. Hein? Pas ça partout. Banzela est à la société. Mais pas ça partout. Baninga bazoki ma ba province na bango d'origine te. Pourquoi ba owana bazoki mebele? C'est la question. Naïebisio, hein? Bato bazo sala ba enquête. Bazali. Bientôt, la vérité va triompher. Qui sont derrière cet exode? Ce n'est pas pour rien qu'on se réveille le matin, toute une province se vide pour aller créer le désordre dans une autre province. Et puis, je me dis, ça c'est sacrifier cette population qui se déplace. Parce qu'il n'y a pas eu préparation pour les accueillir là-bas. Nazong la source de la question. Ils sont logés où? Ils sont nourris comment? Ils vivent comment? Ils sont soignés comment? Non, il y a des questions que nous pouvons nous poser. Maman, makambo uti koloba sikoyo na épinglé moi mon cœur sur le plan international pe. To komi ko mona bana basi ebele puisque émission otolobela mingi basi pe hein. Bana basi ebele bazolongwa na mboka na mokili na biso ya Afrique. Bakei na Dubaï, bakei koluka vie meilleure. Est-ce que et pas bazo kende kuna yo moni na réseaux sociaux est-ce que bazo retrouver vie meilleure au bazo kende koluka? Bon, au moni mokilio tozanango maman, moi je travaille dans les mouvements associatifs. Mais makambo eza ebele na mokilio yo. Donc bato o mususu ozo komona na mbongo ko envia ka bango te. O komona mutu asala kate. Mais tala mutu kazo tambola nango, tala vie azoko mene, tala bandako azotonga, mais boye bakate esika azula kabon. Omoni bana na biso oyo olali olamuki o mwana bungi na quartier. O bana babungi na quartier. O bakili na pêche une fille azomona na les sociétés. Donc ba réseau ezana mokili oyo oyo bateka kabatu. Donc, esclavage, traite de noirs ou traite de quoi, échange à ma forme. Et mususu pe bana na biso bozo kende ke bake Dubaï, o bake parce que maintenant il comment na ba pays arabe et tout ça. Ba mususu ils sont dipés, ba kosa kabango, ba réseau moko bien ezali na Kinshasa yo, na monde entier, que toke Dubaï. Kuna toke kopesa bino misala. Toke kopesa bino misala. Ya solo mutu moko akenda kuna azonga pe apesa exemple omoni nga na kenda. Antuka na sala kana magasin boy. Na sala ka boy. Let yoko landa wana. C'est vrai. Ba yeko zo bino. Lero komi na Dubai, o komi na mboka wana, tu es surpris. Nga bakosa kinga. Nga déjà trop tard, o komi déjà na filé. Moya kobima ezate. Moya kobima ezate. Eza réseauté. Dernièrement na mona ki vidéo moko batindela bikibiso na yebite soki na tindela ki yo. Je crois une fillette de 12 ans ba komisa yemboa.
Ah, otindela kinga. Voilà. Bakomisa yemboa. Est-ce que, en tout cas, cette fille, c'est elle est âgée, elle doit avoir 12 à 15 ans. Maintenant, pose-toi la question. Quand est-ce qu'elle a quitté là où elle était pour bakomisa yemboa? Donc, ce sont des enfants qu'on a volés. Ou des enfants qu'on a vendus dans le réseau. La pauvre fille ou le pauvre enfant se retrouve entre les mains des bourreaux. Nami nunaye na dans nini naye et komaneti yamboa. Mama, oyo mokili nini oyo. Donc, mususu bana na biso baza fotite, donc ils sont surpris, l'air bakay kuna, de bakomi. Les psychotosol lobela le parce que ebele oyoka bango Kinshasa ezasu bien te tozolo baka makamba ba déplacement hein ya bato ebele wana neti ba fille ebele bakomaka awa bana totanga classe ezate musala ezate na voyager na nga ba bi côté okuna ezopesa bien ayebi ne lo côté aza à la recherche de vie normale na luka musala na luka ko vivre mais bazozala maltraité bipai bazokende. Mais c'est ça. Phénomène oye utaki koleka mikolebe elekaki bambulo elekaki ezalaki voyage na Poto. Poto, tu dois transiter par la Côte d'Ivoire, par le Cameroun, par le Nigeria, Maroc, au Komikuna, na bato yo réseau wana, au mona kabango lisusu de Komikuna. Tu te retrouves surpris. Il y a toujours des réseaux. Bato ba réseau. Yo fandiawa. Mais il faut luka musala. Bato ya agence wana ba mona kalisusu. Tu te retrouves dans un pays étranger. Et toujours, souvent, musala ba kopesa bango na babar. Musala na babar. Na ba malewa. Ya ba kote kuna. Et puis les clients viennent. Baza ba esclave sexuel. Ba clients viennent. Yo kanisi ke ozosala na nini wana ofele okomona kaka propriétaire ya ndoka ne azakane proxénète. Mama bongo ozosala awa il faut servir ngai. Ba pesa ka yombongo wana te, mbongo wana eza ya mutu ya bar ou bien mutu ya restaurant. Oyebi esika mboka wana te. Tu te retrouves dans un pays étranger. Donc secours na yo kaka wana. Dites-moi, tu vas te sauver comment? Donc, yango, mais au monde qui na vidéo moko awa, la kambo eko yaki, ba chinois moko pe ba ko yakao. Yo kansi kaka ba congolais. Ba chinois moko pe ba ko yakao. Na lobby ba africaine, na lobby bien. Na lobby na Afrique, bazo zwa bana basi ebele, bazo mema bango ba koyebisa bango ke na ba mboka boy misale ezakuna monde na yebisi yo siko pe bazokende kuna ipare kuna pe musale ezate bakonsi bango ba esclave sexuel bon ezandenge mungo lokola bande kona biso pe mususu batiki province yo akena province kuna croyant que et pas yo azokende miel ezakuna koko makuna place kulala ezate eloko akolia ezate ebokomi bokomi ko yiba babiloko abatu na landa kutu na soki ya solo soki nini documentaire soki nini wana bakomi ko teka na bakuluzu ya cimetière po eloko akolia ezali susute babibendia ba cimetière. Yo aussi au mona un africain un congolais a profané cimetière. C'est-à-dire maman de yo on est tombé trop bas. Trop bas. Alors, nako tombe trop bas wana sikoyo mutuna nanga ezaboyi. To sala nini poto lamuka. To sala nini piso ba mama to fungola misu. Ba na biso ba kenda te. To sala nini po mboka na biso ekoya na kata ba motambwa manipulation te. Eloko nini biso to koyi ko sala. Maman, réponse ezali multidimensionnel. Parce que ye maman oyo ozoltu nangai ozoyebisa ngai ke biso ba mama to sala nini. Mama asala kate. Papa asala kate abota bana bafandela ye wana. Atangisa bana na ye asala kate. Ye azalaka fonctionnaire ou aza fonctionnaire ou akoma retraité.
20 000 francs, soki 70 000 francs. Ye mama ko sala nini? Bino pe bokende ko luka. Bo vivre ngana lesa kabino kakawa. Baninga na bino bazozwa misala. Bino bazozwa musala te. C'est pareil même pour les garçons. Alors, kuna na mwana mwasi ou bien mwana obale kuna akeko luka, croyant que kuna ndena kozula mwa mieli kuna ake kuna adindi na libulu. Soki mboka na biso tojera kango bien. Est-ce que mboko ya Congo o ezali scandale ya ba richesse ya monde entier? Soki partage justice distributive ezalaka na mboko yo. Mbele biso batu toyambaka batu ya bamboka mususu biso tokelelaka te. Me yango na kwei kaka na bonne gouvernance. Ba gouvernement nyonso tozwa, ba mikonzi nyonso tozwa, bazana souci ya peuple te. Ils viennent au pouvoir pour des intérêts privés. Tala kaka niveau oyo tokomi na Congo. Kaka musala ekoma kaka politique. Parce que kunande lelo komi na yo na lipapa oye na yo na lipapa na moni yo na lipapa 6 mois eza ebele yo wana komi ko somba ba quartier nyonso. Quartier mobimba avenue nyonso lingo tonga 6 mois kaka. Lero kuto koma na 3 ans okomi ko somba na batu. Congolais alo basusute. Kanga monoko na ko somba yo na ko sala yo boye. Ozo comprendre. Mama kama pe ezo kende tina kati ya l'église. Puisque omoni l'union fait la force. Et le bas mindele na église ekomi tata asambelaka na église boy. Oyo mususu mama asambelaka na église boy. Siko bana ba osambela. Wana ezali na koki koloba te, wana ezali entente ya un couple, gestion ya couple. Ezo benda ba conflit. Mais en tout cas wana ezali tata akei boy. Mama akei kuna. Siko bano babota mina libota wana bakokende wapi. Souvent moko pe zate. Okomona bana mususu balandi papa, bana mususu balandi mama, et puis ba mususu s'il y a un parent qui est beaucoup plus influent na couple wana bana bakolanda wana soit maman soit papa. Est-ce que bomoko ekozana sika wana? Wana eza gestion ya couple na bango na koki koloba ndenge wana te. En tout cas, je n'ai pas un avis ya kosala wana eza gestion ya couple. Merci maman. Émission ebandi kokoma na suka. Liloba nini ozanango na peuple congolais nyonso azolanda yo na kati ya etando na biso eke. Liloba nini ozanango ya koyebisa bango pona tosala makasi tokima ba manipulation tokima ba soi-disant conflit po tozala na bomoko. Ngai na lobi banda ibandeli ya émission mama deo pona kosukisa ke conflit ethnique ezate. Eza lukuta wana ezali manipulation. Conflit ethnique ezate. O Mungala contre Muluba, o Muluba contre Muswahili, o Muswahili contre ba différence ba différent ekozala nango mama. Moi avis contraire ekozala nango. Mais na loba lelo ke o conflit ethnique ba mama to sala 50 ans awa basala nyonso pona ko séparer biso et simbate. On a raté à balkaniser le pays entre 1998 et 2003 avec la guerre du RCD. Ba mema bango na San City. Ba lobi ke tozo Kabolamboka en 4 parties. Bemba lobi nga Kinshasa. Zaidi ngoma lobi nga Kinshasa. O mususu bazaki na société civile lobi nga Kinshasa. Naba o bazaki na sima lobi ki non. Les Congolais ne sont pas prêts à se diviser. Les Congolais se vouloir vivre ensemble. Même ba o bazana fin fond kuna. Loba na bango kelelo komi Rwandais. Biso tozaba Congolais malgré passe na bango. Loba ba o bazana frontière kuna oyo bazoko kobiki la kuna ke ba oyo ozaba Rwandais.
biso toza na biso ba Rwanda te toza ba Congolais loba kaka mutu nyonso malgré ba pasi tokangami kaka na mboka na biso Congo mama toza ba Congolais conflit ethnique ezate ba séparation wana ezate eza ba manipulation ya ba politiciens poto lingi to kende na ba élection bango bazalaka na ba stratégie na bango wana ko tutisa ba ethnie ko tutisa ba tribu ko luka ba guerre ethnique wana oya bango moko mais biso moko ba politicien e ba peuple to yebi na biso ba conflit ethnique wana te eza lokuta batika ba manipulation na bango wana. Merci maman Thérèse émission comme na suka bae balanda ki biso lelo na kanisi mutu na mutu azui 1+ na ye pamba te biso ba Congolais to mesana na biso bomoko bondeko lisanga to kabwana na biso te to linga bo kabwanite na kati ya mboka na biso ba oyo soi-disant bazoya na makanisi ya mabe ya kokotisa na mboka na biso en tout cas bakolonga te bako échouer poto mesana na bomoko na biso nde tokutai na bino vendredi prochain soki bolandaki na bilili oyo nyonso bolandaki lelo ezalaki bongo grâce ya Mike Kamwaka Kupar Bola Isa motandimaki lelo ko assiste biso bango moto basali ke bolanda biso na bilili malamu ndenge bolandi biso lelo nde tokutai na bino vendredi prochain.